Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir l'émission Rataka jamais Nabanda Kolem. Pas une ratate. Population de votre sur la mambo ya 4 Congolais, émission o Ratakate o bilo bengo bondo kibiso bokoko ndenge kaka ezalaka. Na éviter tout dans le solo qui moto asali si mutu mbasu. Est-ce que asali bondo asali ka boko kote e bongo soki mutu asali si mutu na Congo bololo malaria apesi Congo bololo ese kindoi ese ka bokoko no vagina aspirine ndeza mondele Congo bololo no vali kobaka nini lumba nini eza bokoko yango nde bakache Congolais basalaka kati ya bakoko na biso système congolais. Donc tout le monde a un bête en bonne et ça bokoko. Ne wapi bandeko. Na bito bomoni sima nga bolo babobi eza wapi eza. Mais na kaza to émission pour mona sima o malgré échanger moi mutse avant de présenter bino invité nanga. Na pesa quelques mbote na ba o ba sunga champion local na moi loko isa la joie te. Lokola na biboy honorable Odia Kiben Chilombo donc honorable Odia Kiben ya ngoyo côté ozali balobi muto moko malamu papa moko malamu prêtre moko ya kanda ye moko babi mukolo kira médical donc honorable Odia Kiben côté ozali ngwana pe na bosa te ko ngoma mingi na bibera na prosper bakine mwana de la tongo je prosper bakine ya ngoyo kasi na biba joyeux anniversaire à trop na mwana na biso moko oyo akokisaki 5 na mokolo ya mikolo uti koleka na semaine oyo yende nani bababi Bernicia Pidimuke c'est l'anniversaire na okani bamona bi gouverneur de la nani Basile Pidimuke papa na Bernicia Pidimuke pe na bosete ko bongo bomana boki Jerry Kitola mokonzi kasi jenanga ya fedingo male kutini papa na kimpe na oboma mabanga msuna siba na boki président Abdon Esina moto ya bato président Abdon Esina moto ya bato na ewa pile na changu na ko tala nani bandeko champion Majelo bonne champion Majelo ah très bien champion Majelo na moni yo ku santé pour moi na tu l'as passé na moni bo nganga etombo sinete champion pas na ba silo na sala biso mini za catch na bokoko mingi za kati na bokoko ndenge ye moko alobi kasi nabite champion Majelo olobi yo kaka kati na bokoko nondire bakombe so bunda mapasi pala na omuno bunda teza nini champion akenda bakomba pa pamba tanga na bundi kati to nga fobenga nga ta kombe za simanda kuna biso atu bobenga nga tena nga za la bongo nga la lokwa bakati ta ofi fanfara kani godite biso ba fanfara to yoka lemba romo lukulango sikoyo mbongo mo invite nga yo pesinga caché na nga omona na oya ba tse ba otokola wana maloba ya champion Majelo abikeno yeza teke bikachiri comme abuna makuna oza comme wo mutu moko obunda 5 place abundi premier combat 6e combat kuna 18e combat kuna yo sala bongo za bakacho ba masika ye ba benga na bango ete yali ko kaka côté fanfare ezati to avec ka fanfare ye moka yateni ngaza akache ate ya ko mosepela lokwa kuna fanfare beti na okeni menga sikoyo fo benga to benga vema omona pe na simalanga omona pe to ya je ko boki réponse bo mona ikombe bunda makina masina champion Majelo zaite bunda makina sima ya entrée ya nini ya sipoko champion Majelo zaite bakombe bunda mi abi ye sans invitation ayaka te pour ne pas respecter mosala na ye champion Majelo ndenge ni club na bino mikolo ça de champion match obunda omona na ngiri to peta kima kama to na ngiri ni na zaite kaka tozali na ye mode teacher ça basindi na maboko champion mazomazo 6 fois champion plus 1 6 fois champion niko ba bengi 100 fois champion baba kiti ta clôturer mamunyo so 20 ans na maboko ceinture za na 20 ans ti soki ko tira 10 ba ozo te azo na fédération so ezo na fédération alors que sont lisusu ngaye champion mazo na éviter 6 fois champion to lema pa pa bigate photo zali ya yo yango wana kasi champion Majelo depuis le premier qui
Champion Magelo chaque fois to sana be mission to mona o changer ba modèle tu wana ozalaki na ba mo boyo kangi buba awa mais lelo na moni ba lo ba mayaka lokwa ya batu ya ba Zulu ba futuda ezani uto za bakiza ba Zulu na kimana za eto ni bana mboka omoni asioni ngai apa kachi saka bokoko na traité na osalisa ba wana ba secret to ba to pesa publicité to ngane mu Champion Magelo il faut opesa publicité parce que tango saka bokoko o traitaka o pesa publicité bonganga te o pesa publicité ya traitement eza mabeta bon eza mabete bon mingi bato bakoma lo ba traitement ngomo api ba misu ba obika te yango mo tulinga ko lo bato tulinga yakane omona yo po beta lisolo ya mwana ngala ko pesa na publicité ngali na bato na zo bonza bango nde bakende pesa publicité jamais te ba bongiso na ote yo ko mo pesa publicité bokoko yo yebi na sala bokoko nga bugeza bokoko na zai pe na déplacement ka ya mambe kali bokoko uzene ipesema kabisa boko mekuno zemo kiso beta nani sipa nguluma mwandama sipa nguluma sito beta eto bete mba kombe te bote o te sota te o kangala mazo tazelo moko ga tsonga na bete za mazo so mazo bete za magelo datu beta eto wele su donc ça de o to bakisi te bakisi te mezali bakisi za ngala lala na kisa la mukana kisi bakisi za o ayeba ibi tango telungu na ngana ekram no so ayibi na avela da Champion Magelo omona abotami na bokoko azokola pe kana bokoko Champion Magelo ezana katier moko bu simbana kina eteme bu mekai ko simbana mukena awa na municipal ya Masina mais akiko signer lokamba Sibolisi yuzo pesa pronostic ba kombande nini nani mazu nani kome nani Zombi de Kibambi ya lo Sibolisi azaki Zombi de Kibambi azaki cher mais bon eza komba banjokoti champion d'Afrique contre champion du Congo. Pronostic yo bono ndene. Bon, Zombi de Kibambi azala vimana keba puisque du Congo ba immeuble azana ngwala pona ko buka yango fo ya vimana ba mabende. Ya lobike akomisa banzete nyonso jour wana mabanga awazanga place wa match. Bon, Zombi de Kibambi pona mystique azala mystique mais bango mibale ngala wapesa na olobelo ko se fonga na omona nazomona le gagner za wapi mutakopola pa za wapi mba so na lobi na loba emsu na décourager mon na totala na bitumba o décourager ne totala lanu ya lo ba komisa banzete jour ngo se mais na ebete ngala ebi vewana soki okokie na nzete azana ba 1500 robo ozomona po ngala meka Sibolisi po ngala ana kindoki na meka Sibolisi na moni mutoyo azokosa banzete na se banzete wana eloko msueze eloko wana soki edimi ezaka trop danger donc akebaka na biloko mibale robo to nzete donc à part ça eloko mosu alobeza te topesika bonne chance tobwaki bafleur na bango mibale tosala legana mais Champion Magelo oyebi ke banda mpe oloba na TV olobaki no yo obeto kobeta bato ndiri baloba sima kam na yo te à part mbisa mai nde lobaka ke no ye pona beta eza kwa mwana basimbisika isika moninga nde babeta mais nayebi te bato ndiri bakoma obanga yo te koloba kutu kobeta eza trodi nga na loba na bato nasenga bamasoko pete nasengi bambisa mai nasengi bashakira namona moto abima te tokundaka te kaka po moto asie mbongo tobundi tokundaka mpe biso na biso mbisa mai vima nga na koti na mabeleni ya ngaba o makala ye moko alobaka mabele yango ya yo akokomprendre te vraimen ezalaka ya ye osolanda ye moko bilobelaka mabele yango ya yo don nanga na ye mokolo mabele aza te don mbisa mai abanga na ye te nasenga ye komba yo ozala parapara na ekran si lelo akoka ozongisa réponse emoni nga na yesako bakatiere ebele nga na bando obeta bafetichere lelo te bakatiere fetichere ebele na beta ozolanda ye mo bema ntango otala abi na osigné komba moko contre Magelo mpona bongisa no nkisi ai mpona azala na nkisi oso nazaka na babiloko mwa mike mpo ya botami na kindoki akoni na kindoki omwa biloko mandra zwa te alibeka solo basikombone te Sibolisi akosaka abitoke echango to abeta na bakomi na chango yango mabele baluka alobaka esusu te aloba nini ya betami komba 10 minutes obetami na 3 minutes yebisama komba 10 minutes obetami na 3 minutes yango pe
eloko ongosala lisusu mabilango yayo mpe eloko wana mbisa mai kude na zelaka ye afungaka motema jour anga sinyo magelo contre mbisa mai champion local oza journaliste kati congolais oyokela ya yana mawa bato oyo abetaka wana bato oyo amonaka amikoki jour yango otuna lipasa te alipasa oyeba bunda otuna lipasa te alela likolo aringia tena intervention neti mikolo okanda mwana ane ya omeyo wana oyo angaba naotingana yeba na balobo azokufa isaka bango na bao baniveau mona bamakili bande bakutanaki na ngape maboye oyebi babima esu na cercueil te akufi mpe nde bayaka na ye bongo moni bema babimisa motu akufi libela ye na akuta na makambo ta omeyo ozobunda na bakatiere ya misi ebunda nde kotisa bakomba badesri ndeti na bamaki alors osentir te na bandi sikoyo kobunda oki okutana mwa mutu mobele kwa mana ni bamala bamakili akuta lokola bamakili babona bao bata baniveau moko bango mona ye bapotanaki po akutana sikoyo na balesorcier magi alors soso bapesi viper mokuma ne biso maamba viper mokuma bona yebi te lelo ndenge azwi basentire ne ya kote aza kuna me nga na bando beta viper wana lelo te tolobi nanga mpe magi alors posa defa komba kote viper nani viper yazokumisa oye mwana kaze dingwe yayebi te bato babete dingwe bazali yango kote oyipwana tuni yo pana bie yo otafuma dingwe na seke otambola ne dingwe natambuse dingwe nalongola ebanda na polino 6 meter atuna nzosi sikoyo yango mwene wa biso edingwe akufi mwana kasi natikena bakisi ya makasi kasi ye mpe so akosana te abunda nanga ye palande dingwe naolandise dingwe yo asinga viper nga nakobanga viper viper nakobanga ye tata ye na mamero kombe ata ye na chambre mobima bakisi edingwe nga nazawana yaya nango na camion ata ye nango de mutuka te wana baolanda na nsima nga nakobanga basi nde naolinga nabeta mikolo eza baviper wana nga na katie wana otanganga na kipasi nga na kakandie masoko pete viper mbisa mai ozolanda zombi de kibambi olandi bato oyo nga na posa na beta nango na minisi oyo nga na okonte oyo nyonso baolobaloba na mona baoka lowa bana mo baoposa na potana na zebra bongo zedi nde motu zebra forcé nzambe nanga zebra forcé koloba nyonso olobaki baomona lokwa pépinière ye kutu te kotala bazedi wana te kotala bazedi wana te wana motu moko abeti coup de tete ezongeli ye moyakela zedi ana kola esi na nzete 3 jours nga bacoup de tete na ndima yango inga ye tenga ti oloba nyonso na kasi koza makati ya obiro yo nde numéro 1 na bango nyonso ndoka numéro 1 na ndako na ye ndenge abota bana ye na mwasi na ye ndenge atika mo akolia numéro 1 eza ye me na kati aza numéro 1 te ye aza numéro 1 te edi na kobeto na kati oyo bamaske na longa vema na longoli oyo bamaske na kati oyo bamaske oyo nani oyo azoloba o lion soki lion nani oyo azo nani oyo baoza oboto asenti pa lemesile katiere nani oyo nani nani oloba animal nakobeto na tomboli oyo na matoi na bambi oyo na mire tala oyebi po animal me nga nakobetele priere nakomisa papier oyebi po ya animal yo oyo bapoi bongo poi nga nabundi na basisi te baya basapoi te baya bakonda kasi nabunda na sititre oganya naganya sititre nabundi mpe na siboli okendaka na komba ya ngiringiri komba ngingiri nazalaka omonaka animal na jo wana oyo babengaka ngombe ndenge babukaka ringi bonga naza ngombe nga na ngombe te nga na mboloko nyama moke nyama mayele na message na opesa ye azala mayele bakatiere technicien oyo naolinga na banda kobeta liboso ye mpe aza na kare nango de oyo tika na bafeticien okota batechnicien nabeti bafeticien oyo na tangi so na silisi na ye mpe esupa na bango osi bagrenade ozwi bapeti oyo basisa robo bango tu ozwi baliwanza wana ozwi mwana oyo bidibidi champion ya nini oyo ya cango oyo bidibidi champion cango aza ye mpe aza ne champion ya batechnicien me na barobo na ye akota betaka na ye bidibidi na kopuka barobo wana nyonso wana oloba na grand maître bidibidi roi de signe grand maître pana otuna sikoyo bidibidi oyebi magi alors oyebisa yo moto wana aza misu tuna ye ngai soki aza le roi de singa ngai siko na moto oyo nakataka basinga ngai bien pasoli pasoli yango naoya vraimen na bandi okata singa wana naza wana
ala ngala mutu banga te banda manjili ti maluku na mona akacha wa be na invité obike je veux makelo olobina ba se belé na mita mutu te na saka bango na ebisa bango babanga koloba na bato même nga Sibolisi asisa bakombala kibambi ngala ko signer akacha manjili Deyo lingaka akacha manjili edingwe pe oyebisaka akacha manjili Sibolisi bakacha manjili ndima vema za di Congo akacha manjili edingwe na ebisaka soko leki kaka mai na sambusi ovi te asambwa mais Sibolisi soko akacha kaka mai njili na ebite o auto mona kuna na ba mujima so na bakatanga so na bawapi eza mutia accompagne vraiment changu eza bakolo na Fondation Odia bandeko ai Fondation Odia ndena lobi Big Do Force Sekiriko ndi ba bi PDG na bonne nani izabongo honorable Odia Kibin Chilombo donc tolo bati je m'appelle Maboko Nzambe tout le nom du soleil bana basi to kana na ebite bana basi wazokota bino ba mbali biti fo Shakira abi ali ngane obudaba basi kwa pe ba ba sentir ba façon ba ya ko boto la sentir ba ko kate akumu atela ba mbali mo mbala wo après andi masi komba na yi na côté ya maîtresse Zena abi niveau na yesu ya bana na basi kwa ya komi double master double facette abeti gauche droite abia niveau ne akaba mibali akumuluka bani nini akubunda na bango na keska meto sa zimba abi bana basi bomo kimae ono niveau na banda uteki prison eliki makasi so na ebite est-ce que tu ba tiona mwana mwasi moko bunda na ye okubunda ko bon nga bana professeur liboso na beta nani wana bango ya bana basi ya ni Shakira nani roi azaka wana bango ya roi ya basi roi yenda zana ceinture ya bana basi bongo nani donc champion na bango champion na bango ya bana basi soka lobi akota na bana mibali bon azaka bakatia ka bana mibali ya beta maintenant akomi na niveau na biso te bonga ti ona ndima langa Shakira tele so ti le longa ndima Shakira babi mikola ki kinkola botoli o kinkole kuna o mo suma kola kinkole abotoli te akomi na kinkole mais nanga akuta na ngati te babi olinga suko tata makolo kuna babi aena kisi moko banda na point kinkole tina libongo donc okomiso oleka pokwe maluku oleleka na camion efwa kitayo oleki zamba to baluki kuna poko timalu te nyonso ana na olingo mone te pochu na omona echu pa olala ngala posana akoma akanga mabele asala boye na fongola mabele tu ya chango za maboko na te ngana nga ondi ma miso ba tinso ke okoma so kinda makanza okoti zamba kyo tune ngala ko kima ete na to kutani te ngala ko kima ete na to kutate mba to kutana tokutana kinkole ya bafara tokutana tokutana ngaza tibona kufi yoje kinkole bengana ta mwana kamera tokutana bana kinkole baolanda nga tokutana juu magelon ke kinkole abengana ta mwana kamera ko fara na Shakira bwero yinda rambamo yes ko na mona mema ebongo na mema isusu na bamteni zaka tokutana nzela pasa après bosoka za prete eyele mabea ponga bongo chavi magelo olobika pona shego be fubeta na nuye ibumo osika ka nete zena bo osika kimba ka ku bon zena tanga ya ba double master wana ngati sanga kanda olandi ya ba double master ba ketanga ngona bambushima ekote basala ba pantire na bango mundo betengisa ki mbushima yo bikeno asaka pantire wa ba pantire biso ndima ka beta aw shishasa za libulu yaza ana shishasa atanga ba grand catcher fetish oya beta avant la landa no yezena atanga bakatia petition wa munene ya minene o ya beta zena batela ba double master na ozala yo za vraiment tout droit mosoza tout droit te ngana adresser ngana adresser amona tene lekele na municipal ngana adresser aïe so za vraiment tout droit te baka ngana otao tout droit nga banga ngeluko ngai na banga eloko te na Congo oyo na kacher na banga eza bino bana basi eza bino bana mibali yaka ngana za charge je vais magela no bana te ngana za charge ngalo banga makambo esala maka ngana kotela mulika muti ngana na tayo ko banga zenate ata telema ata betiring makofi ata sali ndenge ni ngana ko yaka
Nga oya kaka. Double maçon, double pasteur. Tema mutuka moto na mutu. Yeba nga magela na oya. Ba double maçon ana ke ganga na ba mbujima ekota betela banani. Oya beta. Na beta ba grand quartier na mbujima. Abeta ba grand quartier na mbujima, ba quartier ngo pa ba grava za kana mbujima. Non to mona ba ngote ba kanga. Oui, je m'appelle Maboko Nzambele. Ba grava za te. Baza grava za li. Baza. Bo ba kanga ba na mbujima. Otika ba fati bo ba grava. Nga na za Lyon, na vandi na ba Lyon. Odandi na vandi na ba timbango tingene. Na vandi na ba pe na biso ba nani ba nyama ba liti fer. Odandi na vandi na ba kanga machine de guerre. Na vandi na ba quartier wa minene ba Lyon. Lotango lo ba kuna ba Lyon, awa pe na Kinshasa ba Lyon. Ngai. Tolanda ba Lyon ma. Vandi na ba pe na biso ba patra zombie. Mutu lelo oyo bazombi patra tu bakoma pirate ekolo zombi adaya bazombi nga zombi kingandi bazombi batavana na bazombi tu mutu na swa zombi patra zate ata ye mo yaniki pataba kasi akobetilela nga yo yaniki zombi yaniki apeta nga majelo asakanaka te nga bamikona na omona nde mwana na omeyo omona bayaniki ana biloko te nakanga na mutu akufa na zo mosusu na yaniki te yaniki po bake bazaka bazombi ebele kune bazombi ya bebe bazombi ya niki kataza totanga yaniki seke totala de azombi padra tada na oboya yaniki seke bango eloko te mpona niki oyo kasi bango tu bayeloko te baya bebe ananga na beta bango kasi baya bebe nga na beta bango na babungu atuna bana bungu selema na beta baya bebe oye lisusu boye na bapatia banyata na bakoka te nga nabundi partout Kinshasa mobimba nabundi partout Kinshasa mobimba oyebisanga katia ngai na susu likambo bazombi oyo nde osukisanga motema nyonso akomika zombi mutu tokomi zombi mutu oboya bene zombi de kibambi bango nyonso wana nataka bango na ligne wana bato bakombo bazombi wana surtout ngulu ozombi de kibambi wana ngulu nani zombi de kibambi wana ngulu nyonso nakoswa na tiango kizombi wana na bakoko muchoso wana osalaka bavantire wana okomona soki obotama na kiso kokota okomona sikoyo batababa wana ngulu zombi de kibambi ngulu apapamo tobetama lisolo elenda azali club akomprésent basala mprésident elenda forse kaka mama batambola malema mpo na ngai na bapesa oyo na basupa baser mabe ata bino boboya biso mba biso tozaka mais obiene ya comme président abaki mpo bandu beta tous les quartiers féticheurs so na tous les wana yo mpo ana liste elenda ata sali baliste wana awana kota okatana ape na bato babeta ape na bato oya okatana tolobaka na biso yezi babino yezi bamazo elenda banda obunda kati to tika kati afika obeta nanga jana beta badefa elenda papa elenda pa na journaliste bo elenda pa nga elenda ndoki kata okutana na bandoki yalo ba elenda ndoki siko nga bandoki baye muta bengaka bandoki tuna deka bandoki ni azala ngo nga nalalaka na bango eyo elenda ndoki siko nga naza bandoki baye do ye totindelaka ye bandoki me nga siko nazalaka na bandoki. Oui, je m'appelle Maboko Nzambele invité na moi qui devait cochiter mais cochiter pour être sur notre champion Magelote après cette à moi D4 numéro moko ya kiki oyo soki mutu azala besoin ozwa akoki koya ozwa na temple bon nga vema nasala bamedere sur le calme nga zana na bato ya bato bandima kiki nga siko na bato abongo mutu azala likambo oyo etangami kaka eza mamuza ya butu maladi ya butu liboma mpese nzoko ebongo envoûtement spirituel nyonso o mutu akwiti o balimusa akwiti nyonso to biso tolobaka te yo yaka nde batete yo nde okopesaka wana bino moko boyoki message yo yaka eske champion Magelo atraité yo bongo yo moko okopesa sango na ete champion Magelo numéro ya telefone esala bato bati bien numéro nanga ezalaka bomba te 089 96 74 627 bandela mosusu 089 96 74 627
wana numéro ya champion magelo yemo ko personnel aussi comme vous avez beaucoup de bengo champion local c'est ça numéro ya champion magelo apesi yango sono zinde bien to ko bien ngo tuna numéro na mais vous dérangez papa mbateza ka moko mpe dérangement quelque mbote to chité d'émission na biso bamote na ngai pa bato nyonso balinga ngai bana biela bana kimbanseke bana ya masina bana poto kongo bana njili bana kinkole bana maluku dans la pesi bato tour président Robert na commune na maluku bamote no maître Chaleur le grand judoka na kiele bamote na yo bato tour honorable président Kolo Samba pe bamote na na kinkole président Simoni Kanda chunga na chunga muto aliaka na poto alalaka na kin bamote na otro na pesi bato tour président Masaro bashi o jainda mobimba bamote na yo donc banda manjili ti maluku na maboko mama na niti yoyo mama Pamela mama la Kiata mama la Jessie bamote na mo yoyo Pamela chi yoyo waso alika bango nyoto batili na pe tena zalaka la mwasi moko na timi soki batinyo so bien ke batinyo so ya bamote ya ngwana na pesi nyoto bamote oyo balinga champion ba magelo. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe. Na comme na suka mission na ngame na koshite boete soki na pesi ba joyeux anniversaire était vraiment et pas ya Bernice Pidimuke pas moi bongo joyeux anniversaire na yo Bernice Pidimuke pe na kosite ko bongo vraiment gouverneur de Dallas nani Basile Pidimuke papa na Bernice Pidimuke. Pe na lobiki na komi na suka koloba ke nous voulons savoir émission Oyo na chaîne biso ya FL Congo to komi na bouquet to zaka na YouTube lisute to na bouquet to ba bondola ndepso lokola pe TV lokola ba nyonso boko za information ya catch lokola ba nyonso 100% catch na kati ya bouquet ya Bero TV bouquet ya Bero TV soko beti na téléphone na yo na Play Store okomi Bero TV o télécharger yango okuta FL Congo kuna na kati to tela bino kaka biloko ya catch na biloko ya catch ma programme ba komba na Bero TV na Play Store na téléphone na yo mais chaza awa bientôt ba décoder zo kota na étranger déjà di banda mboka Bero TV ça déjà parti par là mais chaza awa via ba mo ba connaître mike ba bouquet na zo kota bientôt biso chaîne na biso na kati kuna kaka ndenge to ba te mingi ya koloba mbanga pasi donc muke tozo mata toza besoin ba sponsor et belé pe toza besoin ba partenaire et belé bobi ba partenaire na nous voulons savoir bazaka te to bundaka ba effort personnel et vous savez bien sûr yo pe oyelo quoi partenaire nous voulons savoir to sungana pona be commencer catch et de toujours liboso ne j'appelle kala le baka pona catch promouvoir yango jela nga poster bakine mona de la satongo pe Eric Tola mokonzi kasi na bibo bine telo nzoka mbo kasi Chanel bakine tel père tel fille kasi na lobi boye mingi ya koloba ete président abia etina moto ya bato kasi na lobi yenani naboka nani mama Wivine bakine mère de Dallas mama Wivine bakine mère de Dallas kasi na lobi pasteur Bon Bomali kapé berger etene boko polo mali mama Lili Bwele mokonzi na bosi bio de kenya mobimba na bani ko mo DG ti longi mokonzi na tango mo DG papi fala pe nani nani cité na révélation yango vraiment casse na lobi boye Charles Leke yango yo Charles Leke yango yo Benjamin Mosiboni ingénieur de Mosiboni Walde Zite casse na lobi Diane Omoy mona 13 ans na bangenge ya mikolo famille ya mobimba pe famille Onyangunga mobimba mes condoléances na famille Onyangunga mobimba po bakufeli ya bango ndeko vie yemba koto zali vraiment que ton âme repose en paix pe to pesa programme ya ibendwana na mikolo ezoya kasi te ba ofunda yango possible bazo sangana na kamera ke bako save mo sele jeudi te ba ofunda yango vendredi to zala vraiment usala bien on peut bien jouer côté nini bakolela ibendwana mingi ya koloba ezate de la mine kamba motema ya ciao.